Contrairement à Bansango Tambolaki na ba radio ya Ngumba Mokonzi Kinshasa, Roi Minikongo Sa Majesté Kavabio Kozombi Fabrice akangami te na ba service de sécurité na Kanchachi. Contacté jeudi 15 juin 2023 à 14h dans le magazine King Live, Mokitani Claver Semeti o azali na résidence na ye, atalsi ete azalaki na bamayanga ni mikolo mibale na mambi matali conflit kati na bateke pe bayaka pe na bangunga babukuta ni wana azalaki na contact na batu ya libanda te. Boyeba ete Roi Minikongo azali motingami ya mokonzi ya mboka pona koluka bozongi ya kimia na territoire ya Kwamuntu etumisami na bitumba ya bateke pe bayaka. Na koyoka avocat ya cour royale maître Senghor Malemba, Sa Majesté Roi Minikongo azali témoin gênant na makama ya Kwamuntu. Bayi politique o bazali na kati ya makambo wana nde bazali koluka kobebisa lokumu ya Roi Kavabio Kozombi Fabrice. Tolobi Tibo Koyoka. Maman, vous allez bien? Qui m'ezali? Awa qui m'ezali? Eloko lisusu eza te? Nzela oyo kokende boye? Ya Mikao? Tofunguli yango? Tofunguli yango, tofunguli yango. Tofunguli yango. Ah, ça va, merci. Takima
Qui mes allés? C'est bon. Tomboka. Aboka manamboka, aboka mabitianga la changalati. Major aza musika. Ah, so sambuka. Yango amoni yo. Ah. Bino ba mobondo. Ah, biso nde ba mobondo. Oza nombre ya combien de personnes? So moni nga mutu mwa so kinaza 100 personnes. Pea biso ba mobondo to anjeta mbila. Njeta mbila tato kauki. Moni biso to kauki mais musisa na tobi loto salila ngwiza protection pour na biso. Na katika wana. Sala ngo sala nini? Eza protection pour na biso na katika wana. Eloko aloba biso ezati. Ah. Oza nzeta mbila. Ah. Nzeta mbila te kauki mais musisa na ngo protection pour na bino. Ah. Ah. Bo mikuwa bato bozo bomela bato mikuwa na bosala na oni. Miku ana po batu biso ba congolais nous les africains to ku fini na mokili mundela fini biso fort tant a fini biso kati biso fort yango atolobi biso pe moto tika bon toto zwande de la paix yango biso pe des africains des congolais to kauki to pe sinde loi na kati ya mikawa bozali na kati ya mikawa awa obimate ozonga pete to kangi tous les quatre coins ah. Yemoko Major Jérémy Ngolo pe azangaki maloba te ya koyebisa na sio ya village ya Menkao bazala calme po bango bazali wana pona ko sécuriser bango na biloko na bango. Oh mais c'est les journalistes ezaka musala ndenge to yekolaki soki omoni to bengi bino population ba bengi bino pona ko lakisa ba biloko pratique oyo to lingi yango na mboka te o baza ko benga mobondo to lingi yango te ata muke tala ba mama na zamba bakoka yili susu kokota te biso to sali ba rapport et comité pa ya ba konzi na biso lokola biso la police to kokaki te nde mo konzi na biso le général Silvano Kasongo asali renfort na 14e région yango moni na terrain na ba ujana na biso bazali kimia ebandi kokota pona phénomène oyo mobondo bazalika ba congolais loko ezo sala pasi po baza ba congolais baza bandeko na biso c'est que loko tokosenga kaka pratique oya mobondo oyo eza tozo kende pembe na ba élection mokonzi mboka zo sala makasi po kimia kota na kati ya mboka mais eza na ba poche mususu balingi yango te oyoki ye moko azotanga ba kombo ndenge basalaka ba pratique na bango nazali kosenga na bandeko na biso nyonso oyo bazali na pratique ya mobondo vous êtes nos frères vous êtes les congolais botika pratique wana to vande sika moko musala esalema total développement ya mboka tala na zamba bato bakomi okota te pe mabe misu ba pechoyo bakoza biloko ya bato ezana ba mama mususu ya manœuvre pona solo ne mingia o eza télévision ba mama contrairement ya bansango etambolaki na ba radio engumba mokonzi Kinshasa Roi Minikongo Sa Majesté Kavabio Kozombi Fabrice akangami te na ba service ya sécurité na Kanchachi. Contacté jeudi 15 juin 2023 na ngonga ya 14h na magazine Kin Live, Mokitani ya Claver Semeti o azali na résidence na ye atalsi ete azalaki na bamayanga ni mikolo mibale na mambi matali conflit kati na bateke pe bayaka pe na bangonga ya babokutani wana azalaki na contact na bato ya libanda te. Boyeba ete Roi Minikongo azali motindami ya mokonzi ya mboka pona koluka bozongi ya kimia na territoire ya Kwamuntu etungisami na bitumba ya bateke pe bayaka na koyoka avocat ya cour royale maître Senghor Malemba. Sa Majesté Roi Minikongo azali témoin gênant na makama ya Kwamuntu bayi politique o bazali na kati ya makambo wana nde bazali koluka kobebisa lokumu ya Roi Kavabio Kozombi Fabrice tolobi Tibo Koyoka. Territoire ya Kwamuntu bomobondo nyonso bayaka nyonso bangala baluba parce que conflit ezali pas teke eyaka conflit ezali bafermier et nous saluons notre héros national bato babale kotomboka kuna bazali bafermier depuis le village na kati ya bafermier wana eza na bayaka eza na bambala eza na bangala eza na baluba eza na batubeli comme les yaka sont majoritaires et c'est les yaka qui bazaki lokola bakapita tout ça ya bafuni ya bateke et bayaka bainstalle na bamboka ya bato tout ça kisaki mabini yango kofi teke eya soki yo olobi ke na kati ya territoire ya Kwamuntu il y a des massacres il y a des tueries non oyo tokoyoka sika awa ebandi awa ezali awa na commune
Donc comportement ya bamfumu ya bateke oyo mena ya komini ya maluku yango te esali ke epesa parce que soki bolandi na bareseau sociaux tout ce que ezoparle na bareseau sociaux bandeko balingi kopelisa moto bandeko balingi kopesa bafausse information na bareseau sociaux bafaux voice bazoyokanaka kotinda bavoice ya lokuta mpo batumbola pota ou batumbola bitumba intérêt na yango kaka bango moko nde baye bango bafumu oyo parce que bafumu oyo bazali bavictime oyo esika likambo ebandaka presque bango nyonso baza na kati ya commission balingi mpe balingi ete tokende na zamba tobimisa bato wana mpo bamboka na bango kimia ezonga bato nini babengi na zamba me bana bayaka oyo batombokaki oyo bozobenga bamobondo oyo batombokaki bakotaki bazamba bamobondo oyo bazali bakoboma bato estce ezali bana ya mboka na biso to ezali bato oyo bazali nde bamosusu bakoloba bamercenaire bato mosusu il y a pas de mercenaire estce ezali bato il y a pas de mercenaire bango nyonso bayebani malamu na bamfumu ya bateke bayebi bato banani oyo babundi na bango bayebi bilongi na bango bayebi bana na basi na bango bafamille na bango il y a aucun étranger na kati ya makambo wana bamobondo basimbaka minduki te bato mosusu bakosala yango batomboki wana basimbi minduki te mingi bazobundela baminduki na bango ya bapupu parce que presque baminduki oyo babotolaki na FRDC na biso parce que omoni baza bato ya mboka basali bakisi na bango mpona baprotection soki soda abeti masasi ezwi te bango bakoya babotoli soda munduki oyo baye batake bamilitaire oyo bamilitaire baye kotake bango si ça marche pas les militaires bandonnent des armes bango bazwi baarme wana e na kozwa baarme wana ntango tata mokonzi ya mboka depêche biso précisément ngai na équipe oyo tokei na kati ya plateau de bateke tosololi na bandeko wana to comprendre que ils sont pas les rebelles pour nous on a compris que ce sont des gens mécontents avec un comportement peut-être entre bango na bafumu na bango parce que mabele ya plateau de bateke eza mabele ya muyaka te eza mabele ya musuku te ya mumbala te eza mabele ya bateke bakolo mabele o nzambe apesaki o bakundi bakoko na bango eza bateke baye baza bamfumu kuna eza bateke ya oke muyaka ya oke nani o akoko koma fumu na kati mabele ya bateke. Alors, ozali roi mini Congo, c'est-à-dire ozali na bato baye ba chef coutumier belé comme yo ozali roi mini Congo. Balobi ba problème et pas un biso ba africain précisément et pas un biso ba congolais. Si vous avez un problème ba vana kana CNZT pour la recevoir. Est-ce que au arrivé à kovandisa bango nyonso wana deux parties o ba ko créer problème wana pour na koyeba les nez à problème ezali wapi. C'est ça que les chefs ils sont là. Oh, il y a des victimes. Oh, bah, oui. De l'autre côté, les chefs coutumiers Teke, ils sont là. Ils sont venus pour ça. Bafumu oyo bateke oyo bazana pour ça ya paix. Nous avons au moins 30 na kati ya commission oyo balingi paix. Mais ba oyo bazo sala mobulu bozo mona bazo kendaka na ba MONUSCO, bazo kendaka na banani tout ça là, c'est eux qui veulent pas que la paix ezonga na kati ya mabele parce que ba intérêt na yango bango moka nde bayebi nini bazo koluka. Est-ce que vous pouvez aborder bango lingi ko ça ko solo? On a envoyé plusieurs fois, on a envoyé les gens, même bango moko bafumu o bazali awa. Basali ba démarche pour na ko zomtse ba ko benga baninga na bango wana basonga na kati ya ba raison. Maintenant, bandeko wana balingi te kuya. Balingi te ko sangana na bandeko na bango moko. Balingi te. Bandeko ya komini ya Maluku. Pour la Nini, Maluku est déjà à Kinshasa, c'est-à-dire le problème de la sécurité est comme à Kinshasa déjà. Et comme la porte, les apports à Kinshasa, c'est déjà à Kinshasa. Alors, balingi ni revendication na bango ezali nini? Faut tout le monde na MONUSCO bango bazali revendication na bango ezali FRDC, il faut que nekaka koboma. Il faut que nekaka koboma bango bakofanda te lokola ba congolais mibale basolola. Bango pona bango foka koboma. C'est ça. Ba erreur oyo bandeko ya commune ya Maluku balingi battre sa gouvernement na biso. Donc ngai pona nga nazo dénoncer bango ke baza ba ennemi ya Congo. Bazali ba ennemi ya peuple congolais. Bazali ba ennemi ya notre régime. Parce que au moment où batu batandi loboko keto solola. Bayaka wana batandi loboko to solola.
bino bolingi te tosolola bino bolingi te bafandisa makambo bolingi kaka force na biso ya FRDC ekende kosala bango baatake ntango force ya FRDC ekende kosala atake bango mpe bakonga base défendre après ekozala nini après na tuerie. Et c'est ça que balingi bakoler régime ya notre président qui est ebomaki bayaka tout on a créé par le chef coutumier. Qui sont ces chefs coutumiers? Ben, je peux dire comme un groupement Ngouma. Comme un groupement Ngouma, c'est lui où Moutazo Pelissa Moto na kati ya commune ya Malo. Parce que la fois passée, moi-même, j'étais là. On a vu où est les Kouana. Le monsieur a question, à l'objet d'un policier, n'a armé que. Ouais. Nazosala vidéo oyo na tongo ya lelo dimanche pona komona imbécile ya zombie oyo moto aza na mandefu lokola Ntaba, un faux chef coutumier, Mouyibi, frappeur. Il n'est pas digne d'être chef coutumier ou bien d'être appelé chef coutumier. Zombie, Ezangaï, les grands dinosaures, Masta Nayo, Oyo, Ozomutuka, Nayo, ya liboso na kati Afrique du Sud, Okoka ko futate, Okoka ko somba pete, po Ozari na mbongote. Zombie, yo jamais na komono na kondi manamono pembeni ya chef de l'État. Chef de l'État, azan de gona yo, azan de gona ngai. Parce que moi je suis pas tribal, je ne suis pas un tribaliste. Tu es congolais de père et de mère, nga penaza congolais de père et de mère. Mais, bizaleli na yo, ya koza la Mouyibi, un mal éduqué, un impoli, et puis Munguna, yo oza, mutu oyo bando finga Félix, matin, midi, soir. Zombie, tu nous as fait arrêter en Afrique du Sud. Ngai, Edi, Kamina, les grands dinosaures, Oazolo Banayo, Oyebi bien. Et l'on oyo salaki ngai, ya kozo mutuka na ngai, oke ko tuta yango, après oboy ko futa mbongo. Ngana yo to finga na mikolo nyonso, tu m'as appelé sur l'appel vidéo pour m'insulter. Likolo ya mbongo na ngai, likolo ya mutuka na ngai. Tu n'es pas digne d'être appelé chef coutumier yo. Bakiso yo lo bakozaka na bakiso no zaka na kisite, bato babanga yo pamba imbécile. Eza la mbala liboso na mbala suka. Et puis d'ailleurs, avec mes informations, je viens de fouiller maintenant. Au Kota Kikuna à travers ministre Oyo, soki a portefeuille, soki ministre Nini Oyo, Nana Manonina. Oyo Ayebi, Yote, Yerosara Mouyibi. Je viens de donner toutes les informations là-bas que non. Na pesi casting na yo, na pesi biographie na yo nyonso. Ancien soldat, déserteur, faux catcheur. Mouyibi numéro 0. Identité na yo eza Mouyibi. Tu es un voleur à numéro 0. Zombie. Yo nenge na no futa. Comme tu n'as jamais payé ma voiture. Et tu n'as même pas. Ozata na kati ya ide na yo. Ozata na susu wana te ya kenon osida na ngai. Na kozala kaka na yo. Ti mukolo. Mukilo ekosila. Zombie, tu me dois de l'argent. Tu as cogné ma voiture. Et à l'époque là, ma voiture on a appelé ça à l'époque. Et c'est la voiture au Coca Mangote. Tout le monde sont témoins. Afrique du Sud, on peut passer par témoin. Michon Tamwe, Jacques Chamba, Mike Momitonakin Malebo, tout le monde. Nanya Yebiote, imbécile frappeur, Mouyibi a Pamba yo. Ok, donc ça, photo na chef de l'État. Na basalité aux anangwana, solo ali pego za kanangwana et c'est si là. Ou bien au tchaki au tizaki ba citron, au tcheba citron na mapeka na wana lumbaka solo wana. Nyama musenji, imbo weye. Ngai na sa yebiso mukolo tokokuta na ngana yo. Eza essence na moto. Pona ko beta yo. Ba kwa sekle biso ngana yo to betani yo osala judo, osala lit, ngape na za liter. Biso ko za ba liter. To ko bundana na yo po ozaka na souffle te.
oyebi ndenge okweyaka na ascenseur tozaka na dodo balondo leki ya besenga nde balondo azaka nani bodyguard ya Fally Ipupa okweyaka na santon kunata pema okoka kotambola te pema ebele komi lokola ntaba moko boyo ngulu batuba etonga imbécile nyama libolo ya mama na yo lisusu yo na bando fingo mikolo Zombi Fabrice na bi libolo ya mama na yo lisusu ozo comprendre Zombi mukoto ama mweba koto ama mweba kabicho libolo ya mama na yo kunza ya mama na yo lokola mandefu na yo wana mukoto ama mweba kabicho Zombi kisengi o blokanga pona nini débloquer ngai comme ça tolo bangana yo ou bien au contredire makamonga na zoloba na muto ya kotisa yo na présidence wana na mona yo lisusu na kati ya présidence nde boko kozwanga mabe bino nyonso na batolo bakotisa yo po yo ke nomona na président Félix yo est-ce que yo komona na président Félix yo Félix yo finga matin midi soir hein yo ofinga Félix matin midi soir na Afrique du Sud wana zo matozo ki tozo mbongo pa Kabila osala ajo kaka soki aji kaka so ajo kaka o soki ajo ni funi ya mama na yo na tata na yo lelo so na mono pembe na pembe ya président Félix biso tokanga mo kangisa biso na Afrique du Sud na kata kini malebo bana batu babukana makolo batu misele sila okangisa batu na wenza gambela oyokendo kota na basano de coiffure okota na baba okangisa batu lelo to mono pembe na Félix. Je mets tout le monde au témoin. Bah, mais maintenant, bah, ça, dans le système de micro baladère, bah, qui est dans la fiction. La fiction, on a, bah, personne à monter sur le micro, bah, tout qui est zombie. Zombie, bizarrement, n'a pas de yo, n'a pas de 600%. Attends, mon tomo, quand le maman, mon ayote, bah, si à bateau, soit, bah, si à bateau, bah, na bateau, là, la bango, mon tomabe, aux oies, à bateau, mouyibi, nyama, un imbécile, kangrela, mpuku, luhenzu, tijingi, mavi ya mama yako we zombi weye autezi na kuya et puis okoki koza la chef ya ba chef coutumier oyo ke ko corrompre ba chef coutumier ba yebi yote o profiter bango na moi mbonga mike ozo skoke batwana oke no pesa bango pour que no ba voter comme chef coutumier o comme chef ya ba chef coutumier imbécile voleur na yo ko soza na numéro na nyonso. Tu me connais très bien, moi je te connais très bien. Toyebani bien. Okoki ko répondre na kutuke. Zoba masoko na lokola mwana mwasi nyama imbécile. Moto ebi atako panse soko na été nyei ozo lumba solo amapeke belé. Lokola libolo ya mwasi na yo moko nyama. Matako amamu eba nyama we zombi. Matako amamu eba kabito carré. 100 millions de femmes libolo ya mama na yo susu. Matako amamu eba zombi Fabrice. Imbécile. Kala mandefu lokola kunza na ye moko na ya mwasi na ye nyama imbécile nyama yangwana Serge Mukuna alale laka yo mwasi na yo ndako oyo Mario kokotela ki Mario wana po azaka mwana colonel imbécile nyama mutu moko ayebi atako si bato zo pema tokena na hotel kuna na Santo na Catherine Road na Catherine Store na basida africain to zwanga na yo oza pema wana lokola ntaba bakati mutu pema mwana mobali mobimba ko siba mwasi te chijingi nyama gotama mweba kabiji chijingi bola mama na yo susu imbécile nyama o répondre ngai soko za mwana mobali nyama